Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bienvenue dans les artères de Kinshasa ya Mokolo ya Lelo. Vous êtes bel et bien sur la chaîne 3 Exact Production TV avec votre humble serviteur Augusto. Bokota, pesa sanguna moninga, TV eza radio te ndenge tolobaka. Okenda 10 ans, 20 ans, libanda ya mboka, okozala pe na Kinshasa me ngambo biso tolekeli, esali bajour ebele olekeli kuna te. Bokota, kabali solo, kobomba yango te. Namonaki lupango na bino, namonaki balabala na bino, namonaki quartier na bino na 3 Exact Production TV. Ndenge tomesana kolakisa bino ba quartier, ba commune, ba avenue. Lelo toye kolakisa bino pe commune ya Matete. Bana woni Britannique boza wapi? Bo se manifester na ba commentaire. Bokota. Lelo toye ONU Britannique. Commune ya Matete eza subdivisé na 13 quartiers. Atangela bino ba quartier ya Matete, toza na quartier Ndondo, na quartier Loeka, quartier Lubefu, quartier Lukunga, quartier Lumumba, quartier Lunyonzo, quartier Malemba, quartier Maziba, quartier Mbombipoko, quartier Sankuru, quartier Sumbuka, quartier Totaka na quartier Vivi. Na video oyo totambolaki na bisika lokola wenze ya Matete na mopanzi na yango parce que accessibilité na kati eza te. Na rentrée scolaire bato batondi na kati, bousculade sur bousculade, moyen to salela bino ba vidéo na kati eza te. Tozo protéger matériel, tozalaki ka mipanzi bokomona pe ndenge babalabala ya Matete ekoma. Bomona pe ambiance ya wenze ya Matete. Bomona paroisse Saint-Alphonse na bino oyo botika kala ndenge eza encerclé na wenze ya Matete. Accès nango eza facile te. Botala hôpital général de référence na bino ya Matete ndenge ekoma. Oza mwana papa Simon na video oyo tokolakisa bino pe église Kimbangiste ya Matete. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Lelo topesi yo occasion omona yango. Video ya lelo tokosukisa yango na terrain ya Chobo na pont Matete na Banunu 2. Bokota, bosabone, bopartager. Totombeli bino bolandi malamu les artères de Kinshasa ya mokolo lelo. Video na biso ya mokolo lelo tobandi yango na entrée ya Kiyimbi. Entrée ya Kiyimbi awa toza na croisement ya Kiyimbi bypass. Soki okei na droite na biso okei Salongo, okei rond-point Ngaba. Soki ozongi na gauche na biso okei Changu, okei Lemba. Bokota TV eza radio te. Tobandi na entrée ya Kiyimbi oyo ezomema biso na Matete. Bokota
Otika Kinshasa kala 20 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebaka lisusu ndenge commune ya Matete ekomate, ndenge aveni Kiyimbi ekomate. Kiyimbi yangoyo awa toza na Lemba, tozokende po tokatisa ngambo ya Matete. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bandeko balandi ya 3 Exa Production TV. Kabali Solo TV eza radio te. Awa toza na Kiyimbi, tozo avancer vers pont oyo ekabolaka Lemba na Matete. Bokota. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Pesa sang na moninga, namoni lupangu na bino, namoni balabal na bino, namoni commune na bino, namoni quartier na bino na 3 Exa Production TV. Na bandeko enani ba s'abonner te, bo s'abonner. Pour encourager biso, bo partager, bo commenter. Pesa avis na yo par rapport ya les artères de Kinshasa. Bokota. Toza toujours na Kiyimbi. Aveni Kiyimbi yango ezo mema biso ti Matete. Bana woni Britannique boza wapi? Bo se manifester na commentaire. Awa avant tokati sapon na droite ndenge boko komona en face na biso eza Sebco ya Matete yango wana. Sebco ya Matete yango wana. Bokota église ya Mishoni. Église ya Mishoni yango wana. Eza na ngambo ya Lemba mais eza bakomi Sebco Matete. Bokota awa tozokende vers le pont Kiyimbi. Pont Kiyimbi oyo ezo kabola Matete na Lemba. Bokota pont yango oyo okenda kala oyebi lisusu ndenge pont ya Kiyimbi ekomate. Pont ya Kiyimbi yango oyo bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker.
toleki mpo Kiyimbi awa tobandi matete. Na droite na biso mopanzi tozo tambolela eza camp vitamine. Na gauche na biso eza Kunda 2. Kunda 2 eza na gauche, camp vitamine na droite na biso ndenge tozo avancer. Kunda eza na quartier Lunyonzo. Camp vitamine eza na quartier Totaka. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozo avancer toujours sur Kiyimbi. Bokota. Émission ya lelo eza aperçu général ya matete. En attendant tozwa guide oyo akotambusa biso na matete selon ba quartier. Tosepelaki tolakisa bino matete na bino ebotika kala bomona ndenge ekoma. Bokota pesa sango na moninga TV eza radio te ndenge tolobaka. Kabali solo kotala yango ye moko te, benga libota bovanda en famille. Les artères de Kinshasa et Bandi. Tozo avancer sur Kiyimbi. Dans de Kobalandia 3 Exa Production TV. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Bana oni britannique bozawa pi bo se manifester na ba commentaire, na ba like, na ba partage, kabali solo. Lelo toye onu britannique. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. L'issue me commande en perfectionné. Makambo, tobo ya kilobi. Et qu'on autorise. Ah, masula kobangola kamotema ye. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso bateke yango wana rond-point bateke yango wana toleki yango tozo avancer sur Kiyimbi. À gauche tout comme à droite bateke yango wana botika kala tozo avancer. C'est tout jeunesse en lelo balinge kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire. Mingi na kati ya mangomba, bilingi lelo, mingi na kati ya
Na droite na biso Église Héritage de Vainqueur ya Pasteur Amos Mbayo, ancien ministre ya sport. Otika Kinshasa kala oyebi lisusu ndenge ekomate 3 Exa Production TV ami pesi devoir ya kolakisa yo Kinshasa na bino botika kala. Kinshasa na bino botika kala yango oyo TV eza radio te. Na gauche na biso entrée wana eza ya Bateke 1. Soki okei nango tout droit okomiti na Église Armée du Salut. Na video oyo tokokoma peti na concession ya Église Armée du Salut. Botika ngo kala otanga na ba école Armée du Salut na Nkunda 1. Okomona ngo na video ya lelo. Awa toza toujours sur Kiyimbi. Tozo avancer vers marché ya Matete. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili
surtout jeunesse en elo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Lipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que awa toza na are ya rond-point Ngaba ya Ngwana, are ya Lemba Salongo ya Ngwana. Awa toza na Matete toujours si Kiyimbi. Bokota bokota koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toliko tosanzane kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Monument ya Matete ya Ngwana. Koko Matete. Monument na ye ya Ngwana. Koko Matete. Bokota 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 bana woni britannique. Awa tozo kende. Route Grand Marché ya Ngoyo.
Tozo kita vers terminus ya matete. Otala ndenge ekoma. Otala ndenge ekoma. Tozo avancer muke muke. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masula kobangolaka motema ye koluka yaya oya lipambole yesu yakana yo vrema koluka lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye Tribunal ya matete yango wana na gauche de biso. Tribunal ya matete yango wana. Ndenge boko komona. tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Awa tozo kende vers hôpital de référence ya matete. banditisme mpe bavi ya kuta dire Osala 20 ans, 10 ans. Oyebi lisusu ndenge hôpital de référence ya matete ekoma te. 3 exemples production TV apesi yo occasion otala ndenge hôpital général ya de référence ya matete ndenge ekoma. Hôpital de référence ya matete yango wana en face na biso. Hôpital de référence ya matete yango wana en face na biso. Tozo avancer. En attendant tozwa guide oyo akotambusa biso na matete. Lelo toye kolakisa bino kelke bisika oyo bomona kala na matete. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Bomona yango TV eza radio te. Pesa sango na moninga namona quartier na bino. Namonaki balabala na bino, namonaki lupangu na bino na 3 exemples production TV. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que awa tozo na avenue ya foyer social na matete. Nyonso eza occupé na ba vendeur na ba revendeur. Boko komona ngo. C'est-à-dire il faut supporter étouffement. Il faut supporter embouteillage. Beaucoup komona yango tozo avancer
tozokende tolakisa bino Saint Alphonse na bino botika kala, paroisse Saint Alphonse ya Matete. Bomona ndenge eza entouré na wenze ya na kati ya wenze. Moyen ya komona yango kutu bien eza te. Bokota tozo avancer. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Matete na bino botika kala yango yo. Oyo toza kaka les environs ya marché. Nyonso ekoma kaka marché ya Matete. Bokota. L'issue koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Comment nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye na yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire
Bandeko balandi pesa sango na moninga TV za radio te. Awa toza na Avenue Mutoto. Wana clinique Kipata Albert, clinique Kipata Albert yango wana na gauche totiki yango. Toujours avancé. Bana ONU Britannique boza wapi bokota pesa sango na moninga. Namoni lupango na bino, namoni quartier na bino, namoni balabala na bino. Awa toza na quartier Bombipoko. Toza na quartier Bombipoko. Nyonso toza na Wenza Matete ndenge boko komona ngo. De gauche à droite bato bazo teka. Otika Kinshasa kala, otika RDC kala, oyebi susu ndenge Matete ekomate. Matete yango oyo. Awa toza na Wenza Matete. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poète. Azan a raison. Oyo nyonso Wenze ya Matete. Toujours pour vous servir. To lakisa bino Matete na bino botika kala boyebi lisusu ndenge ekomate. Awa toza na Wenze ya Matete. Na engouement ba parents bazo préparer rentrée scolaire ya bana. Place ya kocha lokolo ezate. Toujours pour na kolakisa bino Matete na bino oyo botika kala yango to s'efforcer tokota bomona Matete na bino botika kala. Oyo nyonso sima ya Saint Alphonse. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi. Oyo complexe scolaire Saint Alphonse yangwana otanga awa pesa sango na moninga namoni école
bisika obimela bisika totanga bana Saint Alphonse bozawa pi bo se manifester école Saint Alphonse yangwana complexe scolaire Saint Alphonse. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Oyo clôture à Saint Alphonse. Jenga boko komona yango. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Staff marial na bino botika kala yango wana. Staff marial oyo botika kala yango wana. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka baboye ya yesu yakana yo ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Awa tokoti na balabala Kinzazi. Balabala Kinzazi yangoyo. Kinzazi yangoyo. Botika Kinzazi kala boyebi lisusu ndenge ekomate. Kinzazi yangoyo. Oyo lycée Molende. Otanga na lycée Molende. Molende na bino yangoyo. Na matete lycée Molende yangwana. Oyo concession ya lycée Molende. Na avenue Kinzazi. Toujours avancé.
Soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Toudi bote mo masé eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Tolobi émission lelo eza quelques artères ya matete bana oni britannique bobengaki tosalele bino neti ndenge tosalaka kote mosusu me nanu tozwi guide oyo akotambusa biso na matete te yango lelo toye kosalela bino video oyo tolakisa bino kelke bisika oyo botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te makambo toboyaki lobi ekomi autorise obima libanda ya mboka 2 ans 3 ans 10 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge matete ekoma te EP 1 na EP 2 kinzazi yango wana entre na yango wana village Bondeko Sembola yango wana sur Kinzazi bokota pesa sangu na moninga TV eza radio te kasi tango kaka elevation okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili na ngambo na biso eza tomba biso tozwi gauche tokende kolakisa bino entrée ya paroisse Saint Alphonse na bino botika kala bino moko botala degré ya risque tozwi na mokolo ya lelo o tolakisa bino matete na bino botika kala bana woni britannique boza wapi bose manifester bokota bosabone bopartager boliker bandeko balandi ya 3 exemples production TV pesa sangu na moninga TV eza radio te entrée ya Saint Alphonse yango wana bana catholique boza wapi botika Saint Alphonse kala Saint Alphonse eza entouré na bavandeur Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole.
nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie totika hypocrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye tombalola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga. Après Wenze tokenda quartier Lubefu tokoti avenue Mongo tokende kolakisa bino Armée du Salut, Église Armée du Salut. Bano batanga na ba école Armée du Salut tolakisa bino pe Armée du Salut na bino oyo botika kala. Armée du Salut oyo eza na quartier Lunyonzo tobandi na Lubefu. Mongo eza na Lubefu. Armée du Salut eza na croisement ya Bateke 1 na Kunda 2. Bokota bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Bolongwa Kinshasa kala boyebi lisusu ndenge matete ekoma te. Yango toye kolakisa bino matete na bino botika kala. Awa toza na avenue Mongo. Mongo yango oyo sagesse avec un ennemi.
tokoma kotrahi sankutala nsima o yesu yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yakala yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que croisement ya mongo na bateke ya ngwana oyo bateke 1 ba travaux eza en cours bazolinga ba asphalte yango eza en cours awa to traverser bateke 1 na gauche na biso nde concession ya armée du salut yango wana oyo toza na kunda 1 tobandi kunda 1 otanga na armée du salut na ba école primaire ya armée du salut na bino yango oyo na avenue kunda bokota bosabone bopartage bolike toujours avancer lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masolo kobongolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire tokotaki kunda de yango oyo awa ezalaki église protestante fepako yango wana fepako nzambe malamu yango wana ya matete toyebi te soki bateka lupango suite eza te bokota oyo tokoti kunda de toujours avancer
Bokota Bokota oyo nyonso quartier Lunyonzo, quartier Lunyonzo yango wana. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bokota Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tolobi awa toza na quartier Lunyonzo. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Yesu yakana yo vema. Koluka lipangoli. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila, ozalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye, okomi koegorge na nyapesi permission. Otelemelaki tribalisme lobi, lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili ye. Si tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire. Mama ya lelo mingi na kati ya mangomba. Bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba. Losombo na bango Nzambe bisanga libala. Losombo na bango Nzambe bisanga mabota. Kasi ata mokolo moko te moto alela Nzambe asala ngolo atika lisumu. Hypocrisie na kati ya mangomba. Ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke. Lubungisami ye. Lubungisami ye libanda maloba na Nzambe. Eglise kumi upisa
pesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklise lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la sima oh yeso yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yakala yo ipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Ce n'est que le Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Toujours avancé. Concession ya Église Kimbangiste yango wana ebandi. Ba maison nyonso bozomona oyo ya liboso ya concession ya Église Kimbangiste. Église Kimbangiste na bino otika kala ya matete yango wana. Paroisse Kimbangiste yango wana. Na kati pe toza na EP1 EP2 Ngilima. EP1 EP2 Ngilima okutango na kati ya Église Kimbangiste oyo toujours na quartier Lunyonzo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. meme tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Tozui Avenue Ngilima. Tozui Avenue Ngilima yangoyo. To bimanango Avenue du Grand Marché. L'isoume komanango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo
tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire. Bana ya Lukeni boza wapi bose manifester. Lukeni eza ekole ya kala ya Matete oyo ya ngilima yango wana. Complexe scolaire Lukeni yango wana otanga awa otangisa mwana awa ukoko mwana yango lisusu awa toza na ngilima na quartier Lu Nyonzo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Otika Matete kala oyebi ndenge ekomate to pesio occasion otala Matete na yo otika kala ndenge ekoma. Avenue wana yango mutu ezokabola quartier Lumumba na quartier Lukunga. Oyo toujours quartier Lu Nyonzo. Commune ya Matete ezana 13 quartiers. Quartier Lumumba, quartier Lukunga, quartier Sankuru, quartier Lu Nyonzo, quartier Lubefu, quartier Totaka, quartier Vivi, quartier Ndondo, quartier Loeka, quartier Maziba, quartier Malemba, quartier Mbombi Poko. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. La parole, Botika Kinshasa kala boyebi lisusu ndenge ekomate toye ko lakisa bino Kinshasa na bino botika kala yango oyo eza avenue oyo ezo mema biso ti na grand marché yango oyo marché ya Matete na direction tozo kene nango ezo mema biso ti na Lemba. Bokota bokota bokota
Tolobi na gauche na biso eza quartier Lunyonzo, na droite na biso ngambu toza eza quartier Lumumba yango wana. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. TV eza radio te, pesa sang na moninga. Kabali solo. Ya lelo ya sika. École Le Bambino oyo botika kala yango wana. Otangisa mwana na Le Bambino. Le Bambino yango wana. Ndenge boko komona yango. TV eza radio te. TV eza radio te. Bandeko balandi ya 3 Exa Production TV. Totiki Avenue Bypass. Tozui Avenue Banounou 1. Tozui Avenue Banounou 1. Bokota. Sikoyo na Banounou. Nde tokolakisa bino pe mosquée ya Matete. Mosquée ya Matete eza na quartier Lumumba na Banounou 1. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Tolobi video tosali yango anatana tozwa mutu oyo akotambusa biso quartier par quartier. Na droite na biso église bima pe yango wana. Église bima ya Matete oyebi pisika ezalaka te eza na Banounou 1. Bokota bo s'abonner. Ya na Banounou 1 na quartier Lumumba. Tozo avancer petit à petit vers la fin de cette émission. Tozo avancer petit à petit vers la fin des artères de Kinshasa mokolo lelo. Oyo toyaki kotambola na Matete bana oni britannique bomona ndenge oni britannique ekoma osala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge babalabala ya Matete ekoma te. Bana Mboloko, bana Banounou, bana Ngilima, bana Tomba, bana Nunga, bana Mulele, boza wapi bose manifester, bana Mutoto,
bana baboma, bana pululu. Malgré to komi pululu te prochainement, to kende côté à gare, to la qui s'appelle City Train. Bokota, bo s'abonner, bo partager, mosquée ya matete yangwana. Oyebi place ezalaka te, bien oyebi lisusu ndenge ekoma te, mosquée ya matete yangwana. Bana kunda boza wapi, bo se manifester, bana vitamine. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana quartier Kinda boza wapi, bana Vivier boza wapi, bo se manifester. Bana Jiwaz boza wapi, bana Bawumbu boza wapi, Lokele. Bana Savane boza wapi, bo se manifester. Bana première rue, deuxième rue, troisième rue, quatrième rue, cinquième rue, Kintutu boza wapi, bo se manifester. Bana Debonon boza wapi, bana avenue Chiboko boza wapi. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa, toza toujours sur Banunu 1. Oyo, ezo mema biso vers Tchangu. Banunu 1, ezo mema biso vers Pomatete. Tokei ti Tchangu. Bokota, boza wapi, bo se manifester. Aba commentaire. Bo liker, bo partager. Pesa sang na moninga, na moni lupangu na bino, na moni balabala na bino, na 3 Exa Production TV. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ola pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikotosa nzambe kala biso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie awa tokoti Mboloko, tokoti avenue Mboloko, tokende kolakisa bino pe
bokenda kala boyebi lisusu kolokaliser salle du royaume na bâtiment de Jéhovah te. Yango toye tokoti mboloko tokende kolakisa bino pe pomona salle du royaume a bâtiment de Jéhovah bisika ezali. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. TV eza radio te. TV eza radio te. Pesa sang na moninga. Ya lelo, ya sika. Direction générale des impôts. Ya matete yango wana, botika yango. À droite na biso direction générale des impôts ya matete yango ana DGI. Ya kobomba eza te. Ya nkuku ebimi na mpwasa. Otinda mbongo babongisa lupango na matete. Verite yango oyo. Eske babongisa? TV eza radio te. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Salle du royaume yangwana. Salle du royaume yangwana na mboloko. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Oluka, Babolye, Ya Yesu, Ya Kanayo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
tozongi lisusu banunu 1 tokendaki mboloko tolakisa bino salle du royaume ba témoin de Jéhovah. Awa tozongi lisusu banunu 1 po tolakisa bino terrain ya chobo oyo botika kala. Tolakisa bino terrain ya chobo oyo botika kala oyo balingaki bateka. Soko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé évêque moko na lobi tozonga na liloba. Des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Dans le Kobalani à 3 exemples production TV, TV za radio te, terrain ya chobo ya mwana, na complexe scolaire chobo ya mwana, terrain ya chobo yango wana jene boko komona ndenge bazo beta bale eza na terrain ya chobo. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Tozongi to emprunté na biso avenue Banunu 2 ya mwana wana eza bureau ya quartier Lumumba ya mwana, bureau ya quartier Lumumba ya mwana. Tozo avancer oyo nyonso Banunu 2 yango oyo ndenge komona ba remorque stationné wana nyonso oyo eza Banunu 2. Obima Kinshasa kala, obima RDC kala, 10 ans 20 ans oyebi ndenge ekoma te. 3 exemples production TV na mukolo lelo aye kolakisa yo Kinshasa ya 2024. Hypocrisie, la gata mangomba.
et sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, babolye. Ya Yesu, yakala yo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Video na biso ya mukolo lelo tosukisi yango na pont Matete. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikotosa nzambe kala biso batu asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi. Meme tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Merci beaucoup parce que bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa mukolo lelo sur la chaîne 3 Exa Production TV. Pesa sang na moninga namoni balabala na bino namoni quartier na bino namoni lupangu na bino na 3 Exa Production TV. Kabali Solo TV eza radio te soki yesu azongi te tokutani mbala nsima tolobi émission ya lelo tosalaki yango tolakisa bino bisika ebele botika boyebi lisusu ndenge ekoma te tokozangela matete mpona kosala ndenge tomesana kosala quartier par quartier balabala par balabala tina ndenge tokosilisa matete mobimba tozoluka guide soki tozwi on va se lancer dans l'aventure. Merci et à la prochaine. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé